poison ya cigarette comme on a nicotine. Il y a un mégot. Mégot, il y a un côté de cigarette. Pas poison, on est vendaka. Adara na suspension, on a bengi papa chéri. A bengi fali. A pas fali, fali a benga mukulu. Président, vient d'angande nita Bram elle langa tel problème. Ce que au aider Bram ponanga. Papa chéri, nazo salango pona yo. Yebisa ya banda répétition lobby. Pour comprendre. Batumi ba tina Bram alongwa orchestre. Oh bon mon bal, alors le bon ndoki. Ndoki ta tiki na taxi ko senga merci ta tiki libabe wana. Beaucoup na poko. Le bozo mini ça m'a bino moko. Moi j'ai 26 ans. Bakati ba vélo. Desa. Ata bo finir ko asala bongo na 20 conseils li kambuté. Le ça c'est la sala ki bongo bongo salité la raté. Bongo ta muta pousse so ma kamundele. Ndenge mona PDG. Ozo mona. Bon, ton 500 wera, mukulu, la dile masani, ba robeta la connu, ngam mosaka la bani mission, bon peu comme kota. Enta mikola, net mikolo. Bana semeng na myaki. Bana mos na azong pona après 2 mois na poto 2 mois na zong saka. Ngan le nom bana nyoko ma 2 mois fona tinde poto 2 mois na zong sa. Boye da ngate. Siko net mikolo kwa yebo. Mikolo il kwa yebo. Mais kota na ndaku nanga ba plein biloko changer ba kombote. Et on dit ba komini. Ba ronyola na pastèque à Boustel. Ba boosté ka mayonnaise anino soka teka na zonga biloko lokola babi mundu mwana kango le beta kate o ma tembele ba chama baku fumba na mungusu ba comme mozolia mais quelque part ça sonne un peu mal hein ko finga ba aspect physique ya mutu là je marche pas soki o mekango za lo mutu orchestre mususu bo mona telemila ba miel de son même ça que jamais rolo ba ozemi wana ya musicien tel musicien tel c'est gynécologue tu as une belle voix. On t'a connu par ta voix. Chantez. La moto, pas la bonne chance. Mais ça sali courage naie. C'est bon. Ne l'engna mukili pe na mukili so su ben doye ça la bien. Après c'est-à-dire que wenge. Wenge beta 7 fois, wenge to zonguna ba 4 fois, ba récite kala ba récite. Mais lengi pe lelo ba master belé ba emboîter le pas. À l'occurrence fallait pour pas bandiango. En tout cas, elle est bien. Mais proverbe zanga et alors ça imsona lutumba aussi imsona wazekwa tout ça moi batura nzamba pesa ba dona ba grâce wana proverbe sanga ezalo roi parfait zanga der est-ce qu'on dit parfait na makasi tumba ko ça ça le entité motie tumba ko ndimango ba bana ko na porte bangwana donc moi j'ai mis lolo que mon sagaye sankaraye bango de moi le pas comme ba prêtre moi émergent na ndule musuba émergent na bulo na ele robeta ngo bakala na bango trop na tangeli wana na yebi ebele na mona bango tunde ba ya babulo donc peut-être beta lisolo 7000 euros trop trop je te dis trop comme on est Igor parce que tu foulé mais na sens à faux tu foulé na sens à bien te tu comme foulé ne ba foulera Satan na Bible obi na Bible ya comme musikate ndate ni mukuna ni Moïse mbie pasteur atole msa bibembelelo nga alpha lukao ba kotia na Bible te mais ba tia Satan ba komonaki yanke voleur yete donc ba petit na so na fo ba ye ba nan boulot ba yela lelo ba mise bele ba ko ba porter parole na TV ba mise bele ba ko ba pasteur na TV. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Voilà, merci d'avoir choisi Congo Winner Télévision comme votre partenaire officiel. Aimable internaute, donc Bino Batubozala. Bolandara biso de partout, tous avons les sengo. Yakozali sous le boss na bino pona ko pesa makambo na numéro ya sika oyo na kati ya Congo Winner Télévision ensemble avec la noblesse l'émission na bino à chacun son tour. Merci à Dida Lumumba, merci et pas ya Yemoko madame Sarah Kambuchi, balobi la Créopâtre, voilà. Merci na bino nyon sur la numéro de partout boye baké pona numéro ya lelo to Kalikaka na numéro ya sika j'allais dire tozo belaka les actualités musicales ya mboka na biso awa déjà tozali komona ke tozana information monene ezali vraiment mondial ko bango bongo ya Fally Ipupa voilà l'artiste et musicien Fally Ipupa va confirmer sa force d'une grande star congolais le 29 octobre donc bientôt là dans quelques jours awa ko confirmer force naie ya kozala star monene ya mboka na biso na concert monene kozala bongo na stade de Martyr dans alobi mo ke moral les a déjà au Zénith déjà sur cette Embel Bino Blanchard Mosaka
Molobeli number 1, Molobeli numéro 1, il y a BCBG, orchestre Topé entreprise. Il y a Papa Chéri Jibem Piana avec Yeto Solola. Bartolté Belé, musical, il y a Mboka Nabiso. Sans plus tarder, je suis déjà avec mon invité. Na beau cadre, quand vous allez remarquer, Adi Dalmumba, vraiment, côté là, invité pour que Topanzateke, Ndeka Bakinois, Balobaka. Blanchard Mosaka, boni papa. Bien, Diabanza. Comment on te bomanga? On comprend que les là on fait. Comment la classe n'a bino? Trop. Attends, na bango trop. Trop. Ba pe na particularité na bango. Na bombi seke na otanga honte. Izala nini peut-être moi ko za yangai na se retrouve ata. Tu ko ça. Ba diabanzo na tangi na bango o sérieuse. Aika na 5 bala pamba. Tosuka ka wana bon. Blanchard Mosaka, bonne vie artistique. OK, merci. Merci beaucoup. Blanchard Mosaka, bonne vie artistique, bonne vie personnelle, pardon, tout mission. Parce que on allait comme des temps, c'est qu'on allait comme ça kanda. Mais on salon pour na yo. Na le singom na le mundele, na lembia mutu mwindo. Na bi boy, problème za boy. Ba fanatique toi papa chéri, ba mbote ne pas boza. Merci na ndenge bo rendre so sincère na ba concert na so tout. Bozangelo côté papa chéri pas na mir na Congo te. Moi, 7 à 6 jours comme ça, producteur à l'anda qui était à Wa. Au deuxième fois, producteur à Ya. Et vous savez, Yaki, Bakinek Brazzaville, à Kataki, séjour, n'a pas coupé sa confrère, collègue, Alain Makab, Alain Prince. Mon toit appelle ça, guitariste, c'est tout jeune. Avec la guitare à Moukoussé. Bako Taraba Studio, développeur, boulot na bango, Alain Makab, les beaux gosses. Papa Chirazonga qui a checké pour avoir un grand hôtel, et master nae, babanda boulot pa imoko. Après on a bakina politeur Paris, Belgique baye. Fallait pas que soit un producteur vendredi à Londres, États-Unis bobaya. Alors on a un producteur pour être là qui a pour le macamon tout contrat mon fallait signer wa. Donc d'ici là pour papa programme là mais en tout cas merci. To beti 3 concerts et l'équipe Kitoko, to banda ki bongo. Vendredi na champagne bar bana poto nga mongo témoin bana poto bana bagina bazaki na nzala ya musique Papa chéri bien sûr na bana we bisoko donc na bana nga monaki ya biso pauvre pas na biso donc na bana yo nzembo aussi la ballon na piste été nous sommes bato bagina posa pena ya la bonne musique. Papa chéri c'est peut-être ça qui bango bon va c'est ça papa chéri balata ki kitoko ba embaki papa chéri pas embaki kitoko na ba musicien nyo surtout c'est ça qui bon vendredi samedi tu as un concert privé ya mkonzi moi makasi mboka on a préféré nateur comme on a un en anonymat et puis dimanche tu as déflorer pour ne pas dire dévirger salle moko place mora si que font na métro bar na bandala pigeon vert en tout cas comme métro c'est papa chéri ce que ça a plaisir. Dimanche nyonso ozonge la rabiso papa chéri non ceux qui n'ont libre na bêta mais moi je préfère que le roi sim na mukili biango parce que tout ce que papa chéri touche ça devient de l'or. Le roi mukili yebi déjà place ba tout ba bêta ba bêta na bango nga peso benga na beti ya nete kono na bola ka wate posongo lo parala ya ka te so ça place a bêta ya beti na ye cantine musala moko mamai so mon cantine mo lula mabanga na zelo c'est ka toboki comme cantine à chantier musicien bika bêta musique le reste c'est la musicien te azarana a politique donc bêta qui bien l'équipe bien ko zo za ba séance répétitif na biso pas to répétaka au monde kara saute mouton ya 24 euros pour Mandela wana. Olanya ngoti justice na Congo le collège Boboto na coin wana. G-Star. Donc toza parmi les rares orchestres na Congo pour ne pas dire biso kaka auto répéter na Gombe. To beta rappel na Gombe. No bakisi mo lolendo mukie. Yabi les rares. So na ba biso kaka. Eza moi. Ba que Congolais to ba ki flama e ora na lingala. Ata ba ki wallon. Ngala lobi na biso kaka rare, yo biso kaka. Les rares wana teke exception zali quand même. Mais celui qui orchestre beta na Gombe, le répéter na Gombe zate, za pensate. Biso répéter na Gombe, to beta na Gombe. Le Gombe nda na biso. Or Gombe le na Congo. Eza Bercy à Congo, Montfleury, eza Bercy à Congo, Zénith à Congo, Olympia à Congo. Ni arena à Congo comme à Gombe. Donc faut le ka beta na grand hôtel, ba bisika na nyon surtout. Biso beta na Gombe, to répéter na Gombe. Eza moi chance moko boye. Nzamba pesa biso. To beta wana donc mercredi jeudi to na répondre. Samedi, dimanche, mi concert à la Wana Beauté du Fleuve, Pullman, tout ça, Razara.
Malgré banoko baolela 7000 fois transport moi la bendani. BCBG na habité ezali ko kitisa moi personnalité entreprise ou comment? Je ne crois pas. Maman. Nathalie Sapi. Non, ne m'en pas moi tete amsu bozana fiançailles. Mais bali tout bon, ça va dire banza ils ont pas problème. Basi tout mi bali baboya na bango, mi bali bakina ba raison mora lukuta. Anozo ngambongo so na lali alingi ko yala ba muziki na ndaku, makome bele. Alamba bien te. Ce qui peut tout na mibali yango, ba pena ba raison so ba pesa pour na basi yango. À quoi boboya na point? Vous comprenez? Au comment ba leader à Congo. So ba tiena micro yo na yebolo banaka te tenga na problème net mais comment on a problème monter bolo banaka te. Hypocrisie. Donc ça ming mam les nit mam to mona na bolingo. Donc ils essaient tout. Oh le ngwa groupe na Congo, le logo de comment nango sujet moya sous tabouté. Mais c'est toi le ngwa groupe avancera raison moko. Net ka na bolingo. Bana futanga mabe, pas futa mabe sali 14 ans. Pas no futa mabe sali 10 ans. Pas no futa mabe ndeno comme somi camino place ba futa mabe. Tango yaki place ba futa bien ni en Jolivet. Tango yaki place ba futa bien, aux vendre chez Bino. Au complet ba futa mabe na BCBG aux une ndaka futa là. Au sombi lupang. Maman. Balaxa raccord on nage mais ma problème la piscine hein. Demandez quand yangona balandina nga ba reprocher ngai alingara en fait Blanchard Mosaka alingara kwa mbale ba des fois BCBG na ba proverbe moi ya likolo po batu ba kenango bien et dara nini na bien diamant là ndongo vaninga aussi corona même quoi tout le quoi to connaît la piscine là ya investir au lac nage ako même ma problème la famille et comme yo muntu memaki ko wanga na temu da bimisa ka yo boyete yana sala prouver mon abinzamba sisa ko sala soka soto kufi na mona mutu mota kimbango mokutene le kolekata na mokene ko kimambanga ko asuste na monte mutu mona otanga danger mokutene na masa no mo boyine danger na kotanga bona ba otanga lecture facilement mokutene le lokome moi l'initié tasu l'iné ko l'iné comment aider atanga circonstance ta cité donc ezan ndenge wana so na bibongo ko batena mbala na proverbe mais proverbe zanga et alors ça imsona lutumba o ça imsona waze quoi tout ça moi batura nzamba pesa ba dona ba grâce wana proverbe sanga ezalo roi parfait zanga der est-ce qu'on dit ma parfait na makasi tumba ko ça ça le entité motie tumba ko ndimango hein yimo te basina komba ko mangani ngambala ka jean ngaba tisipe na se mbali tenga jean point ni yabike poche moi mke ya la chaka devise pour fuyer no kita ou melate tout ça m'a pas en tout cas boye eza boye batutu balonga orchestre ba raison mo songolo pakala mama ngana za chance ya komona ba mise bene bazo mo mise tu bana wenge le soro longoli ba 4 5 na mona ndenge ba yi na mo bene bazo na orchestre wana to kutana ba premier karibu ba deuxième ngao na mona lelo ba fanatique bele ba komi ba leader fanatique le toto bani musicien yi fanatique merci nani na kotanga te po ben la problème ko zo su muna ndenga zalaka te tala ndenge ko kamo lo ko mo bango tanga ba komba batu bon moi j'aime pas trop de polémiques mais to solo la biso ba problème ebele Congolais lingaka ba mona ndenga za alinga ba mo ba yipsete ndenga zalaka zomona na pekisa petit na ngamoko alaxinga photo patron to tonga ndako yo na nako defisa sapato na nga défendre patron ndota na kitala tala alongole musala petit zo expliquer bandelanga ala ngi ba mona nga sikalanga ama oui vient na biso mora dayawa mukonzi mora daya abenga ex-chef de l'état fiston pour kamada père na bango boule sila te yaya boyebi lisolo wana donc mutu to lingaka ba mona kilelo na ye Congolais za mutu moko bota mara lelo ko beta lobinete bo bebana ngana moni mutu ay fanatique azo bina fanatique no orchestre na biso azo tika mutu lelo pa koma vedette akoma ko voyager akoma pe mo orchestre na poto eza makambu courage na ye to ebi lobi ya mutu te premier prêtre lelo milliardaire au monde ay mécanicien milliardaire à Chine non là sega non là na wenze donc to ba mutu to tanga to temela le passé nete eza courage na yo ngala moni ba mise beleni ba oya ebele na ba chroniqueur na ba musicien bon na personne d'exemple simple au moins na mise mo benga na TV Marshall Dixon ah ouais au moins na yo ka master mon chronique musicale Kevin Kaswa très bien asani ta na Yves Abdallah na TV hein Kevin Kaswa na Marshall Dixon mi lelo ba juillet na RTNC ba asala sembe ba doit na communiquer na porte bangwana. Donc moi j'ai mis lolo que mon sagaye sankaraye bangode
au moins le comme ba prêtre mo émergent na ndule musuba émergent na bulo na yelo robeta ngo bakala na bango trop te na tangeli wana na yebi ebele na mona bango tunde ba ya babulo donc peut-être beta lisolo 7000 euros trop trop, je te dis trop. Comme on est Igor. Parce que tu as foulé mais sens à faux. Tu as foulé na sens à bien te. Tu as foulé ba foulé Satan na Bible. Obi na Bible ya comme musikate ndate ni mukuna ni Moïse mbie. Pasteur atole msa bibembelelo nga Alpha Lukao. Ba kotia na Bible te. Mais ba tia Satan na ba komona giyange. Voleur yete. 7 cornes de la bête. Démon, diable. Satan dans la Bible de Genèse Apocalypse. Mutu toi bon alors mutema yeba kae mazal tena compte que rolingete ko landete le petit trompette le sonner ba sans soin oye uti matadi boye de to moni binu ndenge oye to yambio bakade moko na bangu ta senta mwana magistrat parquet makala ce qui c'est allé sur abimazon ma matadi ba uti matadi oui baye to moni bande baye soit déjà uti matadi to moni bande baye azu fula na mouvement azolata bien na mouvement azu ndaka refutela na mouvement bape bakar ngakutani matanga ya papi Kalombo mère à papi Kalombo Lisa Fali protocole ko lapso tout tokene matanga ya mama na morgue na kutena leki na ngai Igor avende na tiki kar libanda petit na félicitations parce que mbo bananga ni caméra men na yo boye bisangai voiture pa bateka ngo 7000 francs eza wapi na sombe la famille na sombe na ko na so alongwa minu azo carte l'été ebunga ay caméra 7000 francs ba faire privé ezalaki hormis BCBG yo ngo ba voiture wana sombe on ka mbonga BCBG vango tango yaki donc ba ya faire privé ya la raté mais so faire privé écouter le na BCBG kumisa mugulu o élargir palette ya relation na epa na yo ngake na pas tene maboko banque na salle électricité na mona ingénieur électricien a tellement musique solo na maman Rachel Futa Tendai assisi plan bani ba pese la raké comme pas temps pas peut-être na mona na kepa ya Théo Zambo tam to lera dollar et la te na moni pena ingénieur na électricien tellement musique ba solo tam suna gérer na ba panzani mais les autres aura chance avant la tête na va na yo na zo chance avant na ba honorable ba son excellence Molendo Sarkozy ba honorable Patrick Bologna Argentine ngo bila ba pato pa ba continue na tout na zo chance avant na ba pona nani pona mukulute na vile tiki na électricité ngana lera polluter point au bon ça réchauffe fufwe beli ponde beli manèvre ba benga nyo so na porte parole sur mbemba ero ko comme le na selma ou le micro bien sûr même na personne mbote toujours mukulu grâce à mukulu courage na yo ngana bimi moiti la reconnaissance no makasi bomba ba image yo olobi na ngati Adida Lumumba evanda voma kuna na corbeille olobi na ngai ya blanche na kelo mawa ou to sala émission na petit copain mata 40 minutes bino mama na mela kaka énergie mal na sala boulot na ngai yango nzamba bay tokotoka tolia boyete nde na sebe émission ngami baleso na kepa ngolo moseka na tondi na kabelo musu na chongo zo le tumba to seki yanga parce que nazo kemba mais oui nazo bunda oyo tout nazo zwa pona mosa pona mukulute na créer cop na ngati na kati ya mukulu na créer cop ba député ko bezo bomila bango pamba $20,000 te salaire na 7500 $20,000 comme salaire invisible bi cop le bi rétro commission et le bi relation yazo comme bala voilà comme ministre na RDC jour comme ministre na télévision so oza na courage oza na relation fungama même jour o le 300,000 obina ndengeni ministre hydrocarbure mbala moko na tango babina TV son excellence Didier Boudimbu le génie blanc muna so BCBG mayele bele karata ba nommé ministre ça ba PDG na ba directeur na ba tutu bana baza na tronçon na ye na rayon na ye bando benga na téléphone te hein pour na félicitation nani azan libanda directeur ya SNEL aye comme on a eu plus félicitations au moins ya koti camion peut faire fondre coffre bataba ba koti bangombe ba koti na suka na enveloppe qui t'arrêté mutareji des oroyate bata Petro Congo baroyate l'île de base station bato pour ça akosaka na yo akonyoko la compliqué yo aza ministre hydrocarbure akolo balala ga loti ba mindele ba biseke non pétrole bimena le pont le na butu bolongwe bomona ka bataka dese ba non mama bol pour na place mona mpasa pétrole zo bimilao ozomona d'accord Boko lengi na premier jour ba 50 ba 300 na salite 300 000 ekota raté ekoti agent pour na nen pour ça permet na fachi
Donc D'accord, maman soko za na wenge BCBG ko c'est la mbongo ya papa chéri karaté maboko mi balenza bona Daida na Soraya 98 tala tête na za wana molendo sa kombia za wana tala ka bango makasi na téléphone na yo ngana zo bembe ya famille ba benge bembe na $50 na poche na no benga de 15h à 18h $5,000 pour papa chéri te na l'électricité na kobenga nani étage niveau moko ya $150 pour l'électricité ndenge moni bo 150 des tout 453 niveau mutali ya mbongo na ndako staffer carreleur maçon bisoté l'électricité l'électricité ba liya ke loko te ba kamata okoma kamata phase na net pam on zika libota na tester moni sikatiso na zona courant papa obelo ba pesa nga mbala langa na liya kango te maman na tokisa mbala langa mwana mbongo te zo mbala langa tala na kangami na courant na ke électrocuté ba pesi bon électricité bon ça courant en français hein la pat kachiki na ngama électrocuté donc ko kangama na courant pendate mais muta azui courant na mai ndaza ka électrocuté moi c'est auto sokola ko simba ba boîte à commande te ba prise ba interrupteur ko simba ngote po erwana ba calorie na yo est diminué courant comme supérieur na yo ah donc ko kango facilement pour muta simbi lampe fluorescente obino bengara lampe type namta simbi lampe incandescence obino bengara ampoule na liwa facile parce que na soke na ye azana phase na net 220 so simbi okufi mais lampe fluorescente ba type na soke na na extrémité na ye azalaka na voltage ba pesa na balastre so aza 40 ya type mulai 40 watts donc azana 20 na 20 so simbi ko lengo kangamate entre parenthèses classe na bon classe na relaxa ndenge ni na relaxa ni basi promotion sa courant tikala me le blanc na même so papa chéri na expliquera kana sala classe na classe na zwaki te on a za ngo lelo te mama leta to kola so parler mo de carré kotara to mona ba bongate boyete boleni na pe bo moi 3 quarts pona papa chéri te o tikina na yena jibu mo pas bimi na couper kasi papa chéri kasi suite ya Igor Eza suite na baba courage te yes il faut ça le fora yeba na tout ça ba wenga mbiso to yebani te maman ba mbolo ko tuna wenza bateka ma primo to yebani te biso na roger to liki ba mise belé na yebana ngana weke so na wenge BCBG so tanga papa chéri otanga nga le 4e te so ngbo luka bo benga nga 2e to 3e pourquoi na sali be fort moko papa chéri apesa le luyalo siko sala be fort vous comprenez au moni pousse du kolongomba pousse mataki ya moko mutu mta asake fort pour pousse komana ndeto sa bolelo papa chéri grâce na ye après ça les puis fin otika ngana développer ngama bolukanga na suis proverbe de ma pesa ngana sangisa na masolo nanga et ça la yebana na ko mapela no compter le na kin ba compter papa Lutumba leader ba compter waze wa leader c'est ma 3e na proverbe tio mon sacre ya papa chéri 26 ans convaincre bato et puis on a TV chaque jour dans champ mais grâce à binadama ngana call sa relation nanga so ngana $100 siko na ozon siko so ngana 200 siko na ozon pour na call sa relation nanga donc ba petit so ba yaka call sa relation yebana likana oyebe loko yeli na poto ba Messi ba Cristiano ba lukaba bana bale sima bakisi kisi na Congo mona joueur azoli kwa kisi avai ba bale au mona yemoni bale zate mazoki debi azo benga bino acha ba bina ye donc ba petit so na fo ba yeba nan boulot ba yela lelo ba mise bele ba ko ba porter parole na TV ba mise bele ba ko ba pasteur na TV so razabilo ba loba yemba to ba voix na yo et bien tu vas voir na bango te petit na so finga ki biso ke pas Fabregas yo fingi papa chéri na TV to zo recette mais yo fingi biso ça c'est aimer quelque chose avec son contraire boyete so na fingi na so lo moza yo te ba tu ne yemba nzembo nini ya mabe ngana sali pote na koma ba se oyembi mabe Fabregas a tuni wuti penda wenge BCBG ya vie na biso auto respectera auto bangaka mais nous a faux chanter pourquoi oluka ko yebana te au salé aspect au salé ba ko mebele nde okoluka na kombo na biso de base bele ba la boboya na kala utam lokala koma mbalo na ngimosa mosaka ozolinga ka mbalo na kombo nanga to boya na kala ozomona te ngimosa mosaka ma vanga 4 ba yaki tanga bango pourquoi diembeli ngabo lokola poso na nzoto mutu te tanga bango autant moi c'est si pas boya na mukala balikala mais alingaka mibasi mibali na kombo ya John attends moi je suis madame Luambo je suis madame Lutumba moi je suis madame Mosa tout là te avance na mon sara bota moi le boso mais 4 bano aboti ya mon sara te
boyete bazebela Voilà. singa bilamba so so longole lamba eseli ko zonga lo posa nzoto na yote donc bango batu bazwa ba bonne chance ba yemba pa bake musicien so yepa yeba nan ko yeba nan loko yeli na fabrique ça comme oui tu na bese fabrique ça yebiete oh atu dans ça c'est pas fabrique Jidol dans ça c'est pas fabrique pour na wenge on sait que force de marquer maman c'est bien à Paris Saint-Germain tu bango te boyete. Voilà, c'est comme on dit, Monsaka, yé azanga réolia mais olobate, vous comprenez que n'ayamba kinde yé. Voilà. Otuni bango na bagi bo baro yino po dege bazolo ka ta phrase ya papa. Papa, menga sona zolo bananga. D'accord, Blanchard Monsaka, sinon lentement serrement tous allez quantamé. Pembeni ya concert ya le 29 il y a une grande activité événement monene partout bazozela il a fallu pour pas Cap la merveille. Azalaki mona quartier latin azalaki pe azape musicien reconnu na mboka na biso na habité apport ya BCBG eza vraiment nini na concert ya le 29 ya Fally Ipupa. Bravo, félicitations, courage. Apport à BCBG ya ngwana biso présent nga azara na likambo na motote. Et mon roi même na makambo na ki ba likambo na motote, kanda na motote, likunya na motote. Pas na biso bonne chance, mas sali courage na ye. C'est bon, nelengna mukili pe na mukili so su bendo yesa la bien. Après stade ya ka wenge abeta 7 fois, wenge to zongi na ba 4 fois, ba récite kala ba récite. Mais lengi pe lelo ba master belé ba emboîter le pas, à l'occurrence Fally Ipupa bandiango. En tout cas, elle est bien. Na mon pe c'est l'heure na imka. Elle est bien. Le 25 pe héritier roya, elle est bien. C'est l'heure aux na imka. Elle est bien. Concurrence wana loyal nga na lula kango nga eloko na ina pa artiste na biso Zarani ko toucher l'intimité na l'intimité ko toucher ba vie privée hein ko finga ba aspect physique ya mutu là je marche pas so que mekango za lo mutu orchestre mususu bomona telemina ba miel de son même ça que jamais rolo ba ozemi wana ya musicien tel musicien na ça gynécologue tu as une belle voix on t'a connu par ta voix chanter. Mais de chama quelqu'un m'a fait na poto mikolo hotel hotel ba yembi na mabiela sepeli yango tozela pa na bango pompe fait ça robinet ou pompe tozela mai tozela makilate to kim sa pompe to kim sa kopo hein la moneta so le ngona fabrique ça ba wana sex tap non te bien ngote to yebi o me ma na poto bala kabasi na banganda eza na sens te mama tozana plaque tournante na mukili so ina no bimina zamba te ko finga lion te tant tozana liboso kuna pas koma. Toza, tu me rappelles, Europe m'a fait la film. Europe maintenant c'est pas bien la film, bon m'a imaginer. Na Congo tout peut arriver. Balba mai ninga na pamba te, o mbonge pe ni sara mai zara mai. Bon mbonge ya rani, ya ranga mai. Donc ce qui n'a no sisi vite ko finga raté. Na mona ba ibele ba to finga ba bana. Na bi fe na ngamoko. Aza kombo na mukilo. Ba vivre na film mo fianga ele mona na palais. Zemi na palais apise nga botarate. Comment il ko botarate nga botarate. Ba besoin na mwana mo na bokola mwana mutu. Nga botarate. Ah, OK nanu ba poto. Ozano musicien munene. Abi oui, nga botarate yebani na Congo. Moi so na apise na za jeune fille. Nandimi na bikata chiki pona yo. Na ko sa mwana. Bosa na mwana. Mais na vie na yo. C'est moi c'est celui sur la berceau. Toi à monaki ma période n'a été hein pour ma période l'unique période est compliquée dans ma fille na monika ba fille qui chasse sa période on ba utana manga on ba utana manga nzete nzeta manga na ko mlia manga ngai manga kikabe bukila manga kikaba ya mindele to mona bongote bon na mona pe maman ni esila na ngwa na kin digi kufa digi bank c'est nisa su batute basi pas ba bo ba so ite changer non mona ka zo continuer 4 mois 8 mois aboti na en tout cas alors monaka mwana te na vina ndenge aloba na vie wana musicien so ba ngitambo to bi vie na ti lelo ma mwana ne wa wanga na komi na ba 28 à 27 ans via botati ata jeune maloki la puissance de la langue te lulemo bongo na lulemo puissance de la langue ah oui bible le bien mais te na bana avant la puissance de la langue pour ça là Mabende, loi Mabesali, tous ces pays ici-bas ne sali. Tous ces pays ici-bas ne sali.
Lole ya propre moko salité ko kota te montu bono sala me futa ma. Yana mukil faut la prudent. Il faut prophétiser arabe bien pour bien là yo. Liko ka bonana ba tout bien. Ce sont mobile mais ça ka bonana basi mabe. Basi. Moi si ngati na longa ba na tunaka yanke nini aleki moi si na mukili. Azaka te to zonga maswa le venin. Ah donc apparemment c'est une chance Simba et elle a bien maman ça le secteur de la musique. Et Simba c'est le Simba héritier Simba. Nga so secteur musique zolia ngana zolia. O moni mikolo ba concert on ezana ba kelele nango to zo mona na to kuta to sala ba bulo. Ngali nga boy. C'est comme ka politique to mona ba Daniel Safu ba mangi mukeba te côté na olia te ngana lia kana ndule. Faut ba makambo ezalaka potolia. Papa c'est rabete ki pa boy. Nini ba décision loyale, non déloyale. Obike surtout quand nga ba décision qui toro ba leader ce que yindi biso bénéficiera. Ba mais ça c'est ba décision ba leader mais bénéfique non biso. Boyete au moins Robin ne pas pouvoir bien affiler appeler un ministère comme là 8000 or que c'est seulement 5 ans maintenant la bien va te sendoter pour la décision là boya na di kara. Donc avant ba car boya ba caméra mende ba tondi na ba ta téléphone ce que bien affiler mon numéro na relax bango body bisa ba sala na enveloppe tana on a mis ça bakati ba enveloppe desa ata bo finya ngo ko asala ka bongo na 20 conseils li kambuté le ça c'est la sala ki bongo mbongo salité la raté mbongo te muta pousse so maka mundele ndenge mona PDG ozo mona ba mise passer ba profiter bisa ba mona bon to sangsa wera mukulu le dile masali ba beta la konini ngam mosaka la bani ba mission mbongo pe ko mokota enta mikola net mikolo bana msemeng na mnya yaki bana moi na azong pona après 2 mois na poto 2 mois na zong saka ngale no mbana nyoko ma 2 mois fona tinde poto 2 mois na zong sa boye da ngate siko neti mikolo ko ayebo mikolo ali ko ayebo mais kota na ndaku nanga ba plein biloko changer ba kombote et on dit ba comini ba ronyola na pastèque à boostel ba boostel à mayonnaise anino soka teka na zonga biloko lokola obi mundu mwana na kango le beta kate o ma tembele ba chama baku fumba na mungusu ba comme mozolia mais quelque part ça sonne un peu mal na ndenga mabete ba comme on dit ba guerre matamba ba chabulu kutu mais pendant ce mec et puis mi kona remakango so na ba yebo gumona Macron on m'a dit écoute ba musique mo on m'a terminé musique mo na nesqui na mo bangat oboki ndo bopanga ndoza ndi polo kotoso ba ouais tina nesqui bala msona 3h sisi miliki te nata kalwana sina na ndo tumsala msanga bo grâce à nani tu moi c'est doc ana 23 doc ko tena ndako pona nani taona ina papa c'était pas ça carte électeur ndemo na corona biso OK tena tu non en tout cas obo bangai pardon si ça bon carte électeur pas so ndeni boko zonga bene école primaire bonde repotanga mula ina corona pas ça ma epenini oyo ngana yaki liboso nazo poto na tena mbeti so nazo ronfler muta kwanza pona deux fois molimo ngulu na ronflaka bon mukusana ndeta mula ya mobile na sawa na komama kitia mwanta poto mtaro kwanza pona binadama c'est manière ordinateur est-ce papa c'est tika va d'accord sinon concert wana na saide na ngai en tout cas kokata ngamo ba te mausara s'il te plaît Congolais est bien bonne chance ça bon so pesa mingo okuya ngana za bien ya mbongo te na pesi bango tout bonne chance babeta esimba neti ya biso simba ki c'est la musique qui gagne Pendant que je suis Blanchard, je suis le président de Tokangela Moutunzela. Tokangela Moutunzela. Il y a que poto botika la Guinée pendant awa. Alata ki kecha biente, kara biente, et lamba biente, a comme la poto alata donge. Ala comme la kara donge. Mais ce qu'il y a le poto ya passif, fanda no kakawa, non? Au moins en Congolais, ce que tu es l'identité comme qui te retourne papa. Ote na nino, ma futa mbila rat. Mafuta mbila kaka nga poso na ngelemba nango bongo savon oyeba sani de souci les années mafuta mbele be sa ba cola chemise na yo e be sa ba drap na yo nga pena na biso no papa somba savon tel somba mafuta tel les biso bete ki stade on eza elengi et somba sa côte so ko beti côte matinée tu wenge côte matin 7 fois et simbi batu pe ba ko beta ngo e simba ya fali simba ya héritier simba ça défité quand même défi mo ça la défi normal. So bien na question papa, so bien na question mbandano azalaka. Et la ma fête nous sommes la lipat. Boyete, on lui relève la mettre boka. Au moins on compte en face, pourquoi tu en face, on lui qui sa pas de tirage. Pendant ce passage, il y a dimna bilambango. Bongo.
Et puis que défi père moko ça bien, au le loco non. Au moins muninga c'est le loco mais toi tu veux faire plus que hier. C'est défi normal. Mais ceci a biso to ranani, ceci c'est normal les années. Ceci na bana to tanga. Ya ranini. To le ka ba classe ba père so ba sukarat. To zombongo le ka ba père so n'est-ce pas? Mais mututu so yo kuti ba to ba sukaki. Yo pour continuer, ngala mona président moi sala mabe na Congo te. Ka savu ba sala ki oyaye. Asuki mobutu pas sala oyaye. Pour Mouzé pas sala oyaye. Joseph Fassel aye, Fati Fassel aye, mais tous doivent rater mon livre congolais ma bafa ya Joseph to ba Fati. Ah Fati te relié nena bo kuté so tondaka. Fati kuté so tondaka to boka biloko. Lelo Blanchard Moussaka na roti ke mo loba. Lelo apport ya moi na bino. Minio Abraham na concert wana ya wengi ya Fali Poupa le 29 et comme il la comment dirais-je, et comme il a créé la polémique belé là-bas congolais, donc toujours dans le sens à ma bête, moi je parle en place à congolais entre la musique et ma fan nabino à part comique azo kiti sa po ya wenge façon son mélange comme ça les banzembo tout et tout wenge moi charisme on est rénera toujours et yo mon onde soki et komi pour asala Alexa bolingo na ye pas Fali Poupa. Et comme il faut adminer Wenge, ne baby. Il y a une concurrence la loyale. Polémique est la loyale, non déloyale. C'est comme on néglige pas Yaouta. A comment le guerre, à la guerre, Wenge n'a Fali et baby. One baby. Mais sur le salango, n'a compte que artiste mo congolais, à d'autres poids, pas artiste mo congolais, là, ça un problème té. Pour la ligne va dire, mais ce qui est comme baby ça, Wana et baby. Ngana ebi c'est moi 9 mois. Il y a suspension pas na biso. Na biso beja qui n'aura pas Fali. Fali bengi papa chéri. Pour ba bloko ba beta na TVT. Tika na betelo. Songo dina na fleuve, aucun na fleuve té, dina fleuve té. Ata bangolo ba lule faut que na fleuve dina fleuve. Chance botuninga. Azara na suspension mo bengi papa chéri. A bengi Fali. Ake pas Fali, Fali benga mukulu. Président vient ngande nita brama ele langa tel problème. Soko oroye da bram ponanga. Papa Chirabi, nazo sala ngo pona yo. Yebisa ya banda répétition lobby. Mbamoro lobby a banda répétition. Pour comprendre. Batumi ba batina Abraham alongwa orchestre té. Yeba beta rangote. Abraham nenga longwa orchestre a rolo ba mabe orchestre na TVT. Abraham longwa orchestre boui. Azu copia karaoke ke beta na karaoke. Ole ke yé moko amimba misia BCBG. Banane. Bazulema ba petit Joski. Oh, il y a un papa chérité. Le chef d'état-major, pasteur. Ouais. Pasteur, tu es Christian, tu es. Je suis mingi avant que tu sois chef d'état-major. Je suis mingi na sepelana. Si tu es soldat, tu es fac ndambo, tu es la police. À quel point tu as guerre, le président s'assoit bien, c'est chef de l'État. Abimi rebelle. Sanction makasi. Si tu as le papa chéri à Abraham. Au lieu de suspendre Abraham, tu as sali bongo. À suspendre bateau yo, bakendek na Abraham. Atika Abraham. On a présent au refing à la TV. On a présent au lobby mabe. Yo muto sali mabe. Au lieu de suspendre yo, ba suspendre bateau kendek na bango. Ya longwa pour suspendre bateau. Muto sali défi na président na. Mabe on a français usurpation du pouvoir. Tu es en train d'usurper. Exact. Punissable à longwa bongo. Mais ce qu'on s'en rend compte qu'il fallait aider à qu'on a longwa. On appelle le un problème, on appelle le poids. Tous en RDC Congo, à celle de la démocratie, il est libre. Mais ça, on tient compte à reprouver. Vous comprenez? Moi, je le fais ça maintenant, non? Dans une chance à repérer ça, hériter chance. C'est le chance, fallait chance. Tu peux dans la musique. Bisous tu peux dans la doulette. Mais la personne a chance pour la musique à Congo de gagner. Na kata fête. Différence à fête, na bilbelo a fête na biloko ndako. Et que ça n'a pas de kabol bilbelo. Na ndako ya ka loso na madesu. O sengi mama merci. Na fête mutakiri da mutu mususu mutakamundele mutu mususu. Bakozo rebeka iro tumba bakamundele. Bakozo mutakata katabaya ro kat. Mutakiri da. Mutu pa yana. O komiso maintenant, on peut ça bonne merci. Tu komiso ba. O mo ko ko fête c'est merci hein. Pour tel mutapilipili mutu mususu. O be ba ochilo. Ba comment on fait le ba comment ça zemoro ba luki ba fia kano ba tima koto biloko ba so biloko. O mo na jeune ana nzala matoka mlikemba moko ni bonga. Ba chote non ça va. Au moins, on a vertige à l'anzala.
au moins ba fille moi fia kitoko aza côté ba masala ya ba macaroni masala ya matungulu OK pour non tu yolega Macron njoka okonyoka la libu ya mona mso ateki biloko moniete atakamina wese to akimi na ye po libu memesa na biloko ya ba guerre mabaku ba tandunda bo OK ote ba ronyo na pataroni beefsteak na au moins mtu bana tsaka na mesa net ba aso banga poison njoka so mona pa ko bandela kebote on ne lia on nini donc ça boulait si notre jeune frère aso salango d'une manière normale mais ngap souci na senge asa la comparaison te parce que na landi ngaba ndaki toujours tawatu nango na lo bakabo na sepeli na mba masala ngapa maison mère ba pire jeune na landi bango ba saka de kuta landi on a jeté ba fleur même discours nanga comprendre na landi rio même discours nanga na landi mise na so avec ce besoin atalaki même discours nanga na mumna o to comme ebele ba to ba comprendre que ba l'idée na so ba polémique te ba l'idée to ndabeta conseil ya réconciliation ya paix surtout mais c'est la polémique to manquer ba l'idée na so respect donc faut le mot d'ordre na bango conseil ya réconciliation ya paix ya amour ozo boulé eza ba fruit ya bonté ya patience alors to pesa ba toute chance ba sala boulot biso to salaki ozo boulé munzo ana souci moi na tanga koleka yi soki ko beta ngo koleka biso gloire à Dieu mais l'essentiel biso to beta ngo 7 fois to lembisi yango na ko sa nene mo ba mère akala na ba mère lelo biso ko ba mère au moins azui kisi ba pesa no hôpital pour pesa abukutu ye ba megindam sima melisio to koli bongo ozo boulé ah donc so ko sa lango na sans esprit c'est bon mais ça on comparer par au bébé sango pour y mo to landi artiste na landi fali na conférence de presse ne respect pa ya na ye concept non ba ye so ko sala nini mo habitata na 20 000 personnes pas na ça suffit pour nzamba lo bagi nini pas na ye 2-3 personnes bazali wana ya zaza besoin ba millions te nzamba mystique pas bon mukilo atika nika 8 personnes à pamba all pas na niveau legi 8 mais ce que nzamba atika 8 personnes à pamba 6 personnes à des beaux frères ngana banga ya ngana banga Noé ngati le na bi sexe afumité mais Noé atala na sexe afumité besoin na tomola likolo pour ça c'est récolte mi belle mbele ba pele tomola likolo moi fumi pas moi ça ba lesbienne te yo kota yo pas kota qui pour pas bi kita na sedi allez tomola lipapu donc Noé bi na sexe di fumu pour bela ya fumi ya la banga Noé magaki ne soulard pas mutami langwa bakanga mutaka na bane mais ayebi sexe afumi na ya libanki donc to pesa chance ba leader na so ba pesi na ba concert to roya concert à paix et bundakate alors to comparant to bana ba comparango ba chroniqueur moko ba yeye bo bazangi boulot pona ko luka mwa mbongo ya palais pona ko luka mwa elamba pa musicien pona ko luka liste à poto pona ko luka la conférence de presse ba ba te mal besoin na micro ala ba ko luka ba artiste ba polémique stérile yango na lokaka bango 5 belé bosila bo moni ba ko yamba na bango na bango yo to yambi fede te ba komo yamba na bango nali kemba biloko yo na madeso ngana na madeso kolia lokwana yo po boya to tanga ba kombo lwa bele ken piana kati ye kuta ko ya tafu champion ba komo yamba na bango na bango akanini bino mibale te ba se bele soko lingomo na mabe ya fe talaka keni boyete otali Vincent otali ba musicien calmicien na so pas comment porte parole ceux qui naïba ba mbutali kasu wana binako donc bah après diabulu et à faire donc ma beto mukilié so pour ngomona mabe fali konyora maté tchanora Charlie Prince luka ba pété so bazana donc la relation après diabulu fali siko boza wa nani enta au commune à Pachan oh bino bolobi boza église au milieu du village chroniqueur za libitre papa impartial yo so mona libitre biter botina libitre elle te rappelle Didas et rappelle Nike mais qui marabale boyete bino ba libitre mo bochaka ba bia kufra bochaka ba bia ba corner bozoro so pa kolega Messi au moins chroniqueur yimta sala liste à voyage à orchestre mo au moins chroniqueur yimta futa bobo mi boulot sans communication orchestre kenda wa pourquoi bino ba kozomina na côté attaché de presse na ba beat moko bien précise que artiste un événement mo ba bengi bino et sili vedette moko verki sa kufi ba bengi bino bongo mais bino le loto on bembe ya grand prêtre ba prêtre verki qui a mwangana ba chroniqueur rebelle le roi ba bika musique pa ya fali faire ba yebi ne ba bandela te c'est faut comme ça na le royaume ça que verki qui a mwangana kota OK jazz na 63 ayeko la flûte na kamba na kimbangiste nde Jean Chimanga tita chimanga oh lutumba
mokolo na kokufa kaka ekobeta etita chima olobela bato aki borne aki lisuma kufa ye wana mta kota Verkis pa Luambo pa ki brad wa Luambo Verkis a premier ministre banda musique na commerce na 64 abali mama na biso lycée moi sina ndako abandi commerce ya mafuta na savon na Brazzaville azo mi ma Vespa et puis tala mama lycée alors à binoté Verkis a otika na beach azu mafuta na savon biso telende nazo ya Verkis azu mafuta na savon atiki moi sina beach ya kete ka ça peut me traverser na 10h ateki oti 17h à yezu moi si yo pena mobali na kete bloko na Brazzaville yango yangai atiki dia banda na osaka 11h okena bato musubo okuta na kuna yango yangai na bia ya ba chroniqueuse otanga tel na koma ba dia banda na mekina te yangai ngai au seul exception déjà ya problème yate maman na biso soki père ke fête bato père zo pesa mbote bato maman opesa mbote soki père azongeli mbote maman bongisi saki na ye foulard na momaki capable na lipapa nona kotinga mayo babimi na papa bino lelo batende ma papa chéri na banoke tozonga ndako réponse na rozwa mosara bi na robunga elo na robima note yango wana boyete en tout cas basa lelo mukolo papa yaka na mbongo akombenga papa na kombo na français kombo akulela si ba fonction ba chroniqueur ba ozo na ba orchestre wana moi je trouve que yoka faiblesse c'est pas leader leader n'aime ça ka structure net yo posa molobeli boyo et bien structure ya BCBG qui fait quoi comment un chroniqueur ko ya azu place à charger communication parce que bazo ya ndenge nini ta bazo ya baba na ba musicien un musicien mais azo ko afficher leader a quoi viser leader surtout ya basi tia ko sale fort bango tu basa fort kutaka na leader bino occupé binote ba ko mo chalwa ba ti songi et comme ya zo image ye mo ka kenda boye ya ko mi ko guider bino e bele ba ya bon chance na wenge bese bese simbakate so ye bo to beso awate to na Roger so ye fo so na biso to beso boye te poto wumena bulo to yamba yo biso temla to mo ba droitir na biso pa so simbaka penate mbio to fully open biso to yamba ba misi bato yamba bango mais soko tali kayumbi beya lukuku sampu taba noy ma papa chéri ba yamba ba Luambo banda otika Luambo papa chéri vedette bango batika ba professionnel na média mais bino le to ko kanisa suki ndenge mona bino na boka musheni oboki musheni na boka tete le boki tete ndai legi no ndaka moi so sombela ka wat o sombela mafuta mukola no sengo to ko sombela yo mo buleka ke legi pa lingi ndenge nga na lingi o sela mafuwa bi boni ko na contribuer na ndaku dai na zo longwa na nga ozo mbwana to ma bino ndeni to boka ka batu moko voyage à poto to kenda ndenge moko siko ma ko mande mbo ko na monopole moko na ba mouvement ba te plutôt ça na mouvement na te ngatu na net lelo OK c'est ni ba ngaba voyage ba chikoma musicien chaîne ni a TV ngaba voyage ba chikoma musicien moko simba te mais biso comme to voyager faut to bino boya ce sont nos leaders vos leaders je le dis beaucoup ta ba idée moko boya na ba ndenge moko un temps tellement beaucoup ba prêtre beaucoup mo diminuer ba tutu bobomi boulot lelo pour na za fanatique à papa chéri il faut na finga rawera na yema wera ndeni le na rotangelo ba faire ko monsieur Bela okende te fali ba monsieur Bela yango te soko za na passer na yo bof concert ya mutu wana bina ko leka batutu ti lelo so tuni mutu mamile la kumba mamile la to bina bloquer na falit obike na sepe na palanga bi oh mamile la ti siko na tuna orchestre no kumisaka abi na bombo na mutema papa chéri na rubina yeye wera na rubina yeye we fallait na rubina no sala bino bongo net problème kende ala bombi tendance na yo tendance na bien boza 4 basia na linga moko so na ndolo ba we ko ratete fona sa ndeni yo mona rate lion moni point na ye eloko bisa mikitisi be ko la point leke na makasi a mikitisi nano fona sa le fort Rebecca song la ranzela nini bande bo song ranzela nini dia banza linga nini OK bon na sali ba calcul na meki ba bloko moko teka kamunde la 1500 mais na pesa ki 10000 francs ngozo c'est moi garde ça pour toi na semi kamunde la lingala na ba garde ça pour toi en français pour ani obi ke loko yali mbongo mbali alors ya mbongo ndoki atole manga na butu na senga makila o mbongo mbali alors ya mbongo ndoki tatiki lokiti na taxi ko senga merci tatiki libabe bana boko kuta na poko mais oui faut aller na technique le bozo mini ça ma bino moko moi j'ai 26 ans na boulot bolandaka ngaka au 8e émission siko émission musuna boy na bilobi pourquoi parce que naza kwa manga hotela molei na mobuki boko lukanga na nzete pa naza mais lelo bino musu mo lukete ko monika nete mutu orchestre wana et puis bokomi so ko moni mutu moko sali émission na mutu na yo mutu affaire mo sali émission na mutu afali yo mutu afali foti na okanga parti wana
asalaka pas faire malasuka enta ok c'est yini mutuana ya faire pe vice versa bozo limiter ba médecin na biso tozana besoin ba métissage culturel ya ba voix na bango na États-Unis so mutu abimi lelo ba vede tu ba bengani ba yembi nzembo ne ba zo disque platine bala monko tozo pourtant ba disque d'or oh bango ba zo disque platine tasu na 2 semaines pamba platine pourquoi oh nzembo ta oseli nzembo lelo papa chéri nazo ya yembe loza studio nini bombelanga mesure nanga wera bi bombelanga mesure nanga fala bi bombelanga mesure nanga héritier frère bina filé nzembo nete andeni. Ah ouais, faut des années. Au moins, bureau. Ayeki bomoni mukie fanatique musika asali be fora côté bat makambo ya terre premier ma président yimta robenga président batongi yo ba kosalo ba koyiba voix na studio donc on est président sur studio mutu wana tanga mavoe ka oga komi baba président ba koyiba ngenge pokara kenete tozo mi boma biso na biso ko boma ngungi na nzoto beti nzoto mbata tozo mi boma biso na biso espace. Il y a palette culturelle, il faut tout le ba combattre, ba comprendre. Je suis la culture, il y a les moitiés, mais je peux vous dire que dans le monde musical, je suis le seul et l'unique. Moutou abundi guerre na ba combattant, ba comprendre l'idée de la musique. Ngat. Tous les musiciens sont du manga ba combattant. Nga ba combattant, ba master. Politique na musique, ça des biloko. So vous avez un problème là yo, ça la mémo qu'elle n'est pas du peuple. Biso beta musique botika so ke bulo na biso bino sala bulo na bino 10 ans même langage nous les ongi artistes qu'on a mutandi mingate je suis unique je dis d'été na ba porte parole ba musicien mutasala la guerre atem la ba combattant ça ba raison na biso ba désidérata na biso ngamoko mais ce qui est moko so commune déjà ça va je me sens seul ba peki sanga kuna batutika ngabi non faut ça ba ndeko na biso ba tchadiente plaque tournante de musique na monde c'est la France. Blanchard, tourner de musique en Afrique, Congo. Si tu as une musique, na biso pona nini. Déjà Rafa ta comme succès ko les musiciens, les collègues ya biso moko ba combattant. La biso on a Brazzaville, ba boy vote, parce que le référendum présent continuer. Tous les deux extrêmes musique beti Zénith. Tout le monde Brazzaville beti mutute. Il faut pour la place à beta point. Moi ça en 2013, père na mécanicien. Na mona père na bureau té. Père na la mbetu mona ba démarrer ba boîte vitesse ba yango clé 12 awenga simba ngate pona ngamona na clé 12 combien d'années na botami na avec clé 12 dans fond na clé laine fond la tout boulon nyonso moni ngapa na ke Nicolas clé 12 donc 12 awenga simba ngate pona na mwana mécanicien na bi clé laine et fond la tous les boulons au boulet ce que père na mécanicien na sali be fort nanga na vidéo chiki na l'électricité na tiango boy na sebe fort na donza ma pesa na lobby kitoko papa chéri atiki bandeko ne mususu atiki ba connaissance na ye andima tianga na zo visa à France na 2013 combattant tingana le kapana bino na yolo mobi na France na yate na olinga mundelo apesa nga visa na yo na inana mundelo ya binga ta pesa nga visa yo combattant ndeko ne pa na musique mo lobi na yate mais lelo ba comprendre ndou les ongi faire abetaki ba Gibson ba betaki pourtant ndou na pesa nga ko na tout ni sous question ngabi on a mon Gibson na beta fallait zo faire fallait beta c'était le zo beta kusa zo beta Suzuka zo beta sur musique ni ba pexi na poto po ba beta oya biso le na moni ba combattre la tv ba musique to ya e beta ngam na buni bitumba c'est le fait o comprendre nzamba baki po na malamu moko sala ye so mabe ye lele rappeler ye ngana bundi bitumbo na ba combattant ngamoko nana finga ngate bokechu selezino so bakananga baloba melelo tokomba kama tokomo sona bokechu tokomo sona beso tokomo sona bango tout makamtu fo boitara le pas vraiment là c'est très bien premier mutu bula kenaki poto akine na ndeko kuna te boyete amen avant dans la flat merci beaucoup je pense le loko tout il faut ebandele zala papa shira imba na nzembu moko nzela mulaye bandana n'aime pas. Il faut forcer, on boit le pas na vie qui ne risque rien à rien. Na vie non nyonso, via mututu. Il faut en ayuda na yo. So na ayuda no te on appelle Golgotha te. Jésus ko yeba ne pona yuda. Ta pe yuda bon compliqué, Jésus mon Golgotha. So ka linga inete, ta ba o kanga ba koya kit. Pourquoi te ba la libérata ke na ye? Pourquoi li mo yete? Yenzambe mo. Mais mission ne peut ko gisa ma fallait Golgotha. Amona Golgotha. Fallait Yuda zala. Joseph alela kit. Batu batenga bana ba cousin te batu batenga bana ndako akoma ki ministre kuna te il faut na yula na yo il faut na mutu moko yina ka yo po bonga
Poza na Yuda na. Bazebele. Na kutu njama bagi moko na Congo no mona komita na 100 Yuda. Premier payer tonga ke bembe. Premier payer tonga ka bébé. Ta bébé matama. Mwana mutatamboli na ta bébé matama. Zemi osonge, bon zemi la ndeni. A tourner bembe, a tourner bembe. Dim, bakenge tirer tete mama reçoit les sous ta ke libela. Eh tani ba chitile. Ina te voloko. Normalement j'allais va chibe metile. Allez kisi. Adimi poudre, abati poudre belé. Mangaku na morgue. Ngana morgue. Fi moi le lisanga. Ya Blanche excuse, mungo ka kuna rozwa ko itenga mama. Awa pas formal na bagani lo ne repetition na morgue. Ya mto bomenge yana biso. Na sisi te moko yeli susu. Blanche tanga na kuna pepe kale. Ala sanga bom ngam na kuna dilo. Na kuna dilo yong. Ngam na kuna nani papa wemba. Mère nazo pese cercle mo na radio FM. Na tunyo to nsoma ba pile na cimetière. Courant to wapi bandeko la ngai. To congolais azo kosila ne bembe makambo kosila. Vraiment Blanche Mosaka zanga mola bate aso na bina. Nzamba salaki na felisaka nzambe. Nzambe so abilelo ba père na so bala muke bele ba bunga. Oh bo père atika etage. Ba mapa on est to tekeli ba père on ça. Biso batika bazamba. Père bele ba konchaka netu. Na laka ah. Ngana so papa kende si bateka. Bana ba boto mulima Moïse ba kabula mai. E bele ba bunga. Makasi. Sinon Blanche Mosaka. Attends photo 5 cm ba na boulevard. Na sai mo président pardon. Milongo là qui chasse comme un boété. Alors là bas saut de mouton, ba passer. Nicolas chez biso na moni 20 saut de mouton les gars la bande noire. Mais to bunga comme obima ko bungi. En tout cas, Blanche Mosaka. Pas banane. Pas biso. Photo na macha qui chasse comme là. Et bien ba no bunga. Wenda mnene bungi. Na mo wenda mfo fina sanse pour mlanga tomate. Na benza. Et comment faut faire au teba. On a pas ensemble la foufoute. Donc tout ça l'effort qui c'est comme manette na boulevard. Donc oui, Congolais Zara bongo dans le vide. Du monde pays m'a benga na Satan depuis 70 le Satan qui n'a raté. Nga ba Satan wana lingala te pour ça non le bima kende bisinga bikavuka lobi ayeli susu. Na profiter pe ka moi lisolo wana. De okara ba vie la biso ba lelaka. Toko solo la mokolo nzambe na Satan ba solo la. Dommage lokofi olomide na waze quoi. Match carré, autre vendeur. Mais maintenant, c'est toi qui as solo le thème. Blanche Mosaka. Bon, il y a via la tine, on a via grave. On a 2 palettes. Première palette, il y a ministère il y a pas leader dans soi wenge. Ba kene conseil, il y a réconciliation. Ba tu bazongana, o ba ina bakanda. Et puis c'est mutu, bazongana ki, to mena bakali ma pe ba bengana ki, ba El Paris ba bengana ki. Na deuxième astuce. Na mona ki on ke v na ngai grave, na pese mbote paza. Azamutu tout homme est faillible abai ba solo mo Satan nzambe ba solo mais ngabisa ki vie depuis la nuit de temps na loba ngabi vie otanga ki bible mabe yo otanga bible e bandeti suka mais na moni page moko o sotarango nzambe na Satan ba kutana 3 fois pour na sija Job ba solo la boy na ça dit que vie ba pour vie ba tanga bible de Genèse Apocalypse mais na Satan que page wana moko a so sotata tamse katanaka e ouais tamse katanaka Bible somo na sika c'est que mutasambela la mingité Bible mutakina sambela la mingité biso era Matthieu kangama na Pierre kangama na Thomas ba père va faire tanga fond la Bible pas papa Bible bino comme ba verset big sarabat cherchez vous demandez vous donnera mon pointa wana ba verset clé il n'est pas bon que l'homme soit seul ya robalana walite ba frère lite ba yuma o mona beng Marie Janiana oui to comme to sambela na lali na loti nazo longolo voile yozo la tanga bagi mariage ni wamu yibi lo baka olingiye azali mutu akolinga ne pe ayo po ba kosa makambo okangena mbana bite to ka miso sambela Satan ta kotenga Satan tika mama dana Eva zana makazi na ba Sodome Gomo mamna pamba moi bon bosa Satan au point azape mutu mo pe respect ko oh boniko watanga ngamta kote te Satan ta kote lio to la mukara bo Satan nzambe ba solo la et puis ba yokani Satan ki Bible tout est Satan na Job na nzambe akutana 3 fois pour na sujet ya Job Satan na 3e fois rappeler nzambe ozotika na nyoko la nzoto nete yango zo kote nzambe biboma tout sala tout mais ko toucher lenga molimo nete moi c'est à Job maman zo mona ngam zo baté sainte tout zo balanga et revoit la prudent na sous blanchette akasala baki botea ba pété zo botea na binote ngana remplacer binote abso botete mabanga rotea libanga ngo pena yeyo libanga liboso yeyo alobi moi c'est alobi na Job wana nzamba Job abi ezabloka mukili soko moni masuwa ezindaka mingi pembeni libongo soko moni passe eleki makasi eba bozwe comme pembeni faut la moi prudent
abelisi même biloko nzoto biloko bolobaka olelo bama abelisa ngoye abomi mwana mais biloko to azwaki Job nzambe azongiselaki au centuple 7 fois pose même ba pota komaki nango na nzoto wana na derme na épiderme na epoza de poso to na derme na épiderme au moins porte parole moi tanga moi mingi alukaki infectiologue te pour traiter bapina ye to dermatologue pour infectiologue alaka bino bokipaki te docteur d'infection okende bombi ti 8 et 9 masuba ezobima te koluka raison te luka infectiologue tant que ozwa staphylocoque ozwa microcoque avec le coque on c'était ya soso tozonga la jet ozomona donc viatanga bible mabe Satan nzamba kutana 3 fois et peut venir monde qui va comprendre que yaki bongo bakutani tala kanda fo ya lombu mana nzete soki tele buki ngote ko ya yango moko okoboko la kanda te na tuna ngaba masanga mo combattant bia papa yo kan kanda 10 ba musicien siko po obima ke bundana musicien olaka bisa mo sonini alu klo chemise apembe ya pembe bet la fabrikas alu klo complot bet la ba musicien kanda bakangela ba umela na ngote so le sikanda sokoli kanda soki lo moko yef ba leader na biso ba mission so ba inana na ba dissection stérile tant ce fanatique alobaki to ayokaki eboye po soko ti bango boye moko zo mundu ka boma muninga ba boma na te mais so bisika moko azo mbona ke kenga mbo muninga do mbo fa china microscope batale so na buto bonga ma lion te azani ka mbwa pesa ba moi conseil to clôture tolingana to ana vu mukuse sur 7 heures to ça la musique ezali kwa bonté vous comprendre merci la mère go ya force la musique yangwana. L'art de communier les sons d'une manière agréable à l'oreille. Non d'une manière, il y a une séparation, non, ça n'a pas la peine. Taboulay, na loi mon vrai rivaux, automona. Mais taboulay na loi mon yo kanate. Neto no kanisa. Mais moi na ya papa wemba, ya liboso. Après c'est pas loi mbabo la na poto. Papa m'a pas yota pas loi mbabo yota ne pas taboulay. Mais moi na pas loi. Taboulay, il n'a ki loi mbote, loi mbo il n'a ki papa wemba te. Lutumba Simaro azana soliste Jerry Dialungana na OK Jazz makesenga tabule dino vangu abeta faute akomelesa faute ya mbandate faute ya komelesa mutu abeta ngo soliste abeta ba yambanga babeyanga dino vangu lelo solo wana boke c'est tout visuel ozobule donc koza beneme belé ozokomisa mukili mukepa nao koza ba mie belé ozokomisa mukili munene pa na yo présence au Fati à côté il n'y a pouvoir pas même 3 ans. À ça les locaux ils sont dans le monde, babomi mbalamo. Donc présence au tir ici. Aux États-Unis, ngoyar ici babomi. Vice versa. Mais il y a que États-Unis qui ici. A super solution. Donc vieux zara ko solo là, élargi palette na yo, coller sa voix na yo. Mais tu sais qu'il tirait toi on a besoin nango. Le ba monsieur belé ba royemba na te suite à royoka ba fanatique. Suite à royoka ba fanatique ba royoka ba koyem na ba chroniqueur. Loi moi minzemba sida batela nzoto nga na bateli yangai atekeleka na ntesa comme chanteur abenge mene apese Victor ebeti yango UNICEF apese prix apese yango mene Joski ya mbukuta na kati ya studio loi moi ebise Mobutu abina sala nzembo mpona bobila dawa mais nazana nzembo te pesa nga nzembo bimsu mosali bimashani ke sem bimsum likambo ya ngala papa ya Joski bato bantsanga ya lwambo apesi Mobutu azumbonga apesi lomba azumboto mbonga apesi Joski akabula mo katikati tozala mama solo wana tozana ngote lelo tozala esprit mo comique lelo CV ya musicien so koma CV bolingo ya artiste congolais et comme Dimi pour tozo que ba fanatique ongo que le voyage mo fanatique mo benga bia wa fala la kiawa c'est fait que ba featuring belle vimbisa la kiawa awa wera la kiawa aza fitol yo pe leader bi na oyate awa papa chera ya la kiawa na oyate bozo diminuer CV ya bolingo na bino ya monga blanchard na ko élargi palette nanga na pesi programme otuninga mamba fali na ebisio tuninga ya fero na ebina lobi na yo otuninga na kokotaka pa na bango te na kosalaka pa na bango te bana batu basalaka pa na bango au moins que eloko malamu basali na kolobango héritier c'est eloko bena kolobango BCBG c'est eloko bena kolobango mais programme na ngeza BCBG programme na ngeza papa chéri mais ko frôler peu d'une manière rotative na ba bien ya batu basali na musique na bomba ngo pona nini ba vrai comparaison ça ce tout le monde a toléré ma pour se comparer ba pays ba lire bien n'est-ce pas ana commenter le là ba kongolo ba la mayetonda nga lokaté na mona gangeliet
Allo Blanchard. Maye na lupango wa ekotinga bichako za internet. Etondi Kongo mubimba. Baso na ngana ni Noé na yoka maye yoka kanga. Ngato ibu pigeon soki ndeko abimanga na maso ya Noé maye silinga. Oh, baso na internet kitambo buki ba miri ole sali boy. Ngasko zo benga nga na yangi ngi na yoka kanga mai. Na yako pepa pona kenda va mai. Oh, boni. Papa tala internet ezangate. Mai eza catastrophe naturelle. Eza ko la mbula, mutabeta nzambe ngate. Etondi partout. Zala mayele. Voilà, Blanchard Mosaka, tu commis presque à la fin. Tout le monde a, et puis tout le monde a déjà BCBG entreprise culturelle, il y a beaucoup de biso et botabana est belle, bacha ingenge. Lelo bazaki balukwa ba jimo na kati ya BCBG, Mignon Abraham na Fuji. Na une vraiment pesa kilo ya BCBG genre sa fierté voilà. Sans polémique, pesa biso juste réponse to kata. Nga susi na ngeza bango de. Susi na bango mikona ko kombola bango. Nga moko na pesa bango mo impulsion et mo na piquer bango mike po bazonga. Na nga mona bango na TV trop. Nga na susi makasi bozo balanga. Ndeni bana maison me babimaka trop ke bana BCBG. Soit kanga boyebite. Yango liti na ngana la omniprésent na TV. Tozala na disque te dimanche karibu lundi na zana bino awa. Comme on a fait tika la bongo. Nzamba sa so mitaka la matinda banjeli ba soko la bisote. Ndena lati kitoko boye. Nzamba sa tonga pa satan nga tonga ka job. O mazara rabi ne change pas. Sa tatali mosara. Bilo bimina poto lati yango. O sala bo polinga gaming oui. Ngapela ngake mingi ngana pesa ke mbote na émission bino bo pesa ke te ngapesa nzambe mbote Jésus mbote. Donc na sa mission so bongo. Pona ni ba misa wenge maison mais ba trop TV. Disque ezala. Et on a taba sele yote. Est-ce que biso ba bulaka papa sera na ba porte na bango fuji bima. Kene karibu te yo moko. Ese bino kaluke kangama na ma campagne. Pasteur mona na balisa mabala kuna te. Kote mo ebike ba boyi na so bala kuna. So mona mo so na lettre mona kaluka na lupango ba ko siriklo ba ko bengano. Biso boke poto bandimi lettre wana. Boyete courage na yo. La petite vient mangeant. So ko so nzela mona fille mora canon. Bino mbali na classe. Ti bo mona komi na ko mona neti yondo le mbali tu na gu. Vous allez comprendre? Ah. Yazo betela yo. Donc nga bon wana que ba misa bese ya misa bese ba TV troté papa maison mère eza eloko ngana bunda et puis na longang ngaza trop TV apparemment longang à 100% te bazaza kate te ngai moko nanu nanga na longang papa chéri aza présent na biso asa sali biso akolo national ba palette papa chéri biso to rolongwa bino no tanga ka kombo na ye a thérapeutique d'une manière ou d'une autre asa sala be fort to salelo obule siko kita mo musicien ba oh faut comme on a beta na coin faut ba tonga ranga boete na bien na que nous exemple mutu mona zo sele yo ba conseil ba beta te bo tanga comme na e abeta kite bo mo luka ba bien le ba comme ba benga na tonga mo saka bien sele ba zo tera wapi ah bo zo tuna bo tuna Bill Clinton pour ça le courage atali ba tête ya promotion na ye ba ti mabaya ti ba mabaya. Avec ministre sur la ngwe ko bete dingwe porte vient eto bunda tchana petit ayena batute ah petit kamuni et dit no ba bango pour signer vous comprendre ndaye kalala Brésil et où bima champion du monde na 74 Brésil et 73 75 Brésil et champion du monde mais jouer Pelé Mobutu bengsi bango pour sa pays libanda. Bon négligence ba concert to beta te papa chéri ba beta na stade ba fali ba hérité et bi sara pays libanda pays na so yebana na concert à Mohamed Ali et ba na ma politique te pays yebana na concert à Mohamed Ali indépendance concert à Mohamed Ali pays nde yebana ba concert ba Kassav ba politique ba batala kala la bisi Pelé aux meilleurs joueurs du monde équipe na mino to champion du monde ceux qui bo gagner biso zo mo sina na bana oh Pelé pas comme c'est petit na ngai tant que ça il pour moi c'est pas que poto ba beng ça yo ozo boulé mais Pelé signa match kala la chat début Pelé chaté ça mon monde entier que amoni défier ça Pelé o Pelé leki na tout match Pelé défi kala abimandenge wana ayebana bongo le faut ça un défi parce que mon on est concurrence té na meki pe na mitala ngala so na bank sanzoto langa ngamuso na bank sanzoto langa na bino na ka aéroport Air Zaïre
Nakende aéroport Njini, nakende na temse bina directeur ya Air20 na tout na pris avion. Ah. Voilà, un grand merci à Blanchard Mosaka donc tezaki vumane senga ko yamba yo. Donc maman. Ba concert tozo beto yo. Et bisaka pays libanda, toza la mayele. Toza la mayele to boya rango te. Tozo boya ngo ba roga ba sepela. Bata Côte d'Ivoire ba sepela. Pour mikolo na Congo, histoire musique de banda concert à BCBG, Afrique histoire zongi na Congo. Toto le gablo rezanga mutuna makole zongi Brazza. Boyete. Donc faut tout ça l'effort, le roi to kanyango clé. To kanyango clé to tikango te. Abraham. Akomaki Abraham. Pour kanyangi nzambe na likola boye ko tike. Tia ko pambola ye. Vraiment mot de la fin et puis la dédicace to Kabwana à Blanchard Mosaka. Mot de la fin on peut somme ko ngana ku fallait le moins séparation na. Pour l'émission. Pour l'émission d'aujourd'hui. Bolingwe prone et primé katina biso. To lingana. Soya nzunga soya tonda na munoko moko te. Sani ya camaraderie zanga mufinuku. Pas ito ke okuta ba camarade na poto na hôpital na makala na classe. Donc to lingana ka union fait la force musique nation mata. Papa Luambo ba président na so wenge ba la sur exemple la ba bundi pour musique comme lelo boye. Donc to luka ba polémique ya bien o matisaka. Ba polémique ba leader na ba leader ceux qui sont loyal. Ba misa se bazora bakar bazora mapango bazora ba voyage. Fabrice Luka mais akena misa voyage hérité par Luka mais refusé voyage. Ba misa ba bénéficier mbangu. Ba kombela bakar mbangu. Pas ba leader ba la polémique il y a bien. Mais surtout ça la polémique il y a faux. Et que ça la biso bien té. Moi si mon à Londres à kokana na reine Elisabeth II. Ba kokana ki akoma ndeni koluka osomba biloko reine. Ti akomi sozi à reine. Ba film nyonso 50 films ba itiza reine na monde. Reine apesa ngoye. Ti reine ayebiye, reine akomo yambe, mukolo reine akufaki asali photographe akomi sou millionnaire. Pourquoi copier ki reine menandenga bien. Tozala mayele. Savant oya talaka li kwanga ndenga benga zelo. Yona sala pioche na danki na jean. Et comment sauver biso? Savant talaka li kelele mais li gorodo, yona sala vewe akula. Donc tolingana, tozala bien na batu. Mais c'est ça qui tire ton la poste na ba mission so ba yemba pour ba danger. Non reto kabula bango na ba querelle stérile pour le bureau le poto na yo, bureau le libanga na yo. Mais non. Ndeke moko we matin pêcheur. On est des éternels étudiants, on apprend presque tous les jours. Congolais nga otanga te. Congolais so ngombo mlembo tana livre atanga anete. Ngam na ça ba fumeur que cigarette comme la ngoti na coton te. Poison ya cigarette comme on a nicotine et on a mégot ya on a coton ya cigarette pas poison on vendaka keba ko lia pomme vert pomme rouge on lia ngo 22 poison on ko sala comme on a solanite écoute na so le 22 pommes boso na tanga kite kasi mabangi ezate j'espère na batu tu balingaka papa chéri na batu tu balingaka nga numéro nanga 09 98 12 37 12 na pesi bon anniversaire na Michel Lumbu juridique ya général Kasongo. Na pesi bonjour nangai na maître Gisto Mukadi na pesi magistrat Chamala na parquet général ya grande instance à Gombe. Voilà, merci beaucoup. C'était Blanchard Mosaka, dans le cadre de l'émission à chacun son tour. On a Congo Winner Télévision. Merci également à boss, Babiende, à boss moko complet, à Zapé Lissousou, la créopadre, Madame Sarah Kambouchi. Merci à Adida Lumumba, l'homme à la taille os. Il y a tous les atouts. Il y a émission précisément na Congo Winner Télévision. Merci à l'homme Chris Kouzike CKL Pro. Merci également à Van Percy Diabonza. Merci à la grande famille Diabonza, la sanité, manager, mon manager personnel, Caris Ngiaba. Merci également à Pistis Mbambi. Merci à Bino Banso, la équipe de partout à travers cette émission. À chacun son tour avec la noblesse bénie Diabonza. Et là, quand malongé zara qui bout kalamalamu, beau soutenir biso na abonnement na bino massive, na ko liker, na ko aimer ma vidéo, vraiment ba commentaire, ou ils ont vu ça biso toujours. Voilà. Portez-vous bien. Au revoir. Les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi. Papa Simba Siko.
Abonnez-vous massivement sur Congo Winner